Voici toutes ces bénédictions se répandront sur toi. Vraiment les lots awa donc toza awa na kati ya mabele ya banga moyo donc Kisenso News donc bomoni toza na kati ya mabele banga moyo biso toza bané na kati ya banga moyo tobi difficulté toza na kati ya banga moyo. Alors bino ndeko Julien Bembo vraiment merci. Donc toyé ko bisa bino ke tozo sala émission spéciale pour la commune de Kisenso. Émission spéciale pour la commune de Kisenso. Oh, c'est bino tout. Vous en Europe, vous en France, vous en Belgique, vous en Angleterre, vous en Suisse, vous en États-Unis. En tout cas, émission spéciale yangoyo. Beaucoup de monde a des difficultés ni banga mo ezana ngo. Beaucoup de personnes télémia wa terminus. Beaucoup de bino mo difficulté. Dispensaire d'état yangoyo. Donc ils sont que boenzela signé pour toi kala boye baki avenue Zamba, avenue Matota donc eza ya kobeba moi ko lobezati. Mais je crois toujours continuer na bino. Tokola Sabino ba difficulté ni toza na kata Kisenso awa papa nickel président golf Kizola bino ne ba konzi ya masolo nyonso oyo na niveau ya banga moyo président Blanqui Oredezo en tout cas yo a directeur na bije au salara trop salara mingi manzamba sunga mon boss papi photo on m'appelle Gankosi donc bozé belé tout ça na kati ya débit ya émission to spéciale pour la difficulté qui sont je crois beaucoup ça va news check. Champion Vala. Champion Vala. Outi Selemba ou outi Makala to outi wapi? Ngai pena ya ligne Kisenso Grandia Kisenso. Le tina lo baba ba yebinga o ba misika bazomona doki na na confirmer na kati ya mabele ya Kisenso. Pena li chef a parking o abiso ya bita. Mais difficulté nini oyo banga mona mtutu sana. Bon toi na difficulté makasi parce que pona nzela na biso ezaki nango bien. Ba kosi biso ke noto sala nzela legati na kati tendance depuis ba buka kuduma kadamo belge tikela biso tilelo bino mo bota la position de tendre commis kamie comme akut na mort que suite même hôpital na biso munene na d'état carré comme ate to comme na difficulté makasi pona nzela do sombule beti mo kutu kamie comme ata na d'état a ezate do nzela peneza ya kokufa do ezate na nzela ezate do ba kamio ko etake bana Kisenso balingi mabele na bonde bazo aider biso mo ko na ba kamio so ka jambi mo kamio ayina ona mabele pour ne fiske pour la population na biso Kisenso basunga ba pour na transport maître ngana bikeza na bato babeta bato loki baza ba mfumu banga moyo banani ata eloko moko te bon tout ça na ba condition to mona eloko moko te pour na biso na likolo en tout cas rien to mona mokozi mota dans biso likolo pour capitale Kisenso ndeza côté do makambu tout pena Kisenso marché Kisenso hôpital central Kisenso maternité école minene za koto mais tout monde ngate ba konzongo ba yaka so ba leki tokoya ba yaka na bango te tala lelo parking de comité la libulo aboy so te na sima do na pas si ba mamba do souffrir pour matana biloko na kilo do difficulté ko sakana te do to na souci na biso bana Kisenso ya nini bati la biso makadam na biso Kisenso zo ngandenge za pour le moment ata ba repousse ata ti etande c'est mais et comme maintenant termine c'est monsieur d'état c'est totalement point pour terminer et sur biso quand même na transport bon bourgmestre azate bourgmestre na kutuma turo komone kutoye bakango te atambola kutu te donc na Kisenso tuna ta 1000 personnes Kisenso ba ta kombo na été ayebi kutaka sengo tata bato bakokufa ombula mai kotele bato na kata ba palin ayaka kutu te do ye kunenga sana do keloko te do to kontakay kutu mo na neti na bourgmestre te
po biloko boye événement boye fallait beaucoup mais atambola katala ba position ma belende komi deteki likolo tala bateka se belge atiki nyonso bukani siko to suka so to na balal te to kende wapi o chef du quartier on to mona ka mutu moko ta ko ya polelo soki baza bena ba konja so bana susa mabele baya ba bungusepso mabele botala bino monde mabele nde komi hein deteki likolo to kitaka tina se to kende ti wapi tina sa mabele ba condition mona bango te susi na bango so ezage ba sila biso makadam pene tellement pour tous dans la difficulté de transport souhaité na kati ya Kisenso. Ah vraiment les lobby na poto to lobby na ba chaîne nyonso si to lobby mais to mona na biso réaction moko te donc to tikeli ka bango basala o motema na bango elingi lokola bango ba mona ka ke biso na Kisenso bango ba ebika population o eza na Gombe Lemba limité biso na Kisenso ba ebi biso te ba considérera biso lokola ba nyama moko boye. Nzela na biso banga moyo ezaki nango bien. Botindi ba kombo na ngba poto wala ndo bani ba ba nga giyo se mokonzi mabela banga moyo. En tout cas to nyonga po mabele ezaki bien. Lelo botindi ba ko bongisa nzela ngo ekoma boye. Ba mabulu banini. To sengi yo mokonza mboka talela biso Kisenso. Eza zone moko eza na kati ya ba commune ya kati. So totali na ba ninyo so komona ke commune ya Kisenso eza penza na kati. Et bon bozela kani po botala biso nzela oyo. Bona ba diaspora baza na poto senga bamoni. Bon o ba na mikili o ba landa ngai. Ba frère na nga ba vepele ba sebele donc na kotanga te mais ba moni ngai. Ndenga batika nga na mabela banga moyo. Nazapeka na mabele oyo. So pe moi eza baluka moi batinda ba numero to sola nga na bango. Charles Kiauta naza moko ya bana banga moyo na trasko na kaza banga moyo ala boulevard penza ya banga moyo to ala kiti pembe awa na liboso kiti pembe na bureau SNL awa se bezo yango awa bon to taka nzela o babe ba osala nzela yango ba gratter yango za na prince na bato ba musika ba bi o ba nga prince makadam kala ba beige yango nde mdelongo awa donc bana banga mono so mondo ya toka kata mabele na biso banga moyo mona tia banga moyo botala biso awa na banga moyo na liboso ya kiti pembe awa mafital pembeni ya nebo mafital botika awa tournevis sebeko nzezalandu donc tola kata couloir on mazati d'état ekitati matete yango couloir obo yango senti yango donc voliso total ka environnement mboka sonne commune baby botala ka bino moko zela do mubulu ya to konye to sa rendre botana be érosion de rezali ba nyonso we ba mboka nde botikela nde rezali bourgmestre pendant si terrain pendant mubulu mais azali le problème de zana ngwa do ezaka suivi ezate ba bourgmestre batambula te balaka si na bureau kaka si terrain rien ba kana kala principal kuna ore batala ba érosion de lo timu ka ba érosion timu kina kiria minene bozo image bo mon érosion na les aido danger somo donc kimi ezate ba mabatu bazangi banda kwa kolala banda kwa kei ba dusuku ba kufela trois bana kuna na mushinga kuna wa do passe gouvernement bien tala soma komba c'est son zela so yango bana ba gratter yango ti le zaka boy do fo basala makambo pina basa suivre makambo boy boza na béton pena tala makambo ala ndela so bato balela oyo do la passe soit disant balela soit disant démuniser bato bala nzela mais ba suba benda banda kuna bana balabala do fo buka ba kaka ba pesa mbongo ndeni on toza na sona Kisenso le chef de quartier va monter quand même dans le terrain balé donc on la sait dans l'image mon terrain mon a bolas kuna bateka ngo bana ba beta balé ndé tolo baté moi été donc spéciale émission de cette spéciale émission pour na banga moyo yango ba lelo donc vous avez décidé en tout cas bato nyonso en France vous en Belgique vous en Londres partout Charles Kiauta donc mon ancien bourgmestre donc il a mis son nez donc bazo azo toujours lité na bango pour que Kisenso News vous aura bien informé. Check.
bana poto bana mokili mobimba boza ebelé partout dans le monde boza mobilisé boza na biso na Kisenso News donc vraiment en tout cas et place on a telemiawa soki au outi boye au mati au ngambo quartier régie ngambo 17 mai ngambo yo so yebe bolas donc o mati na dispensaire d'état donc prince bandikara na entrée à mongo na matete et soukeli o bokara bara protéger n'est pas prince souki donc non mais mabino tina sima ya ba venir yo bomona mabulu eza kona ya kosakana te donc vraiment pas si ezali na banga moyo donc moi moni batu bazana sengo ya koloba po sito lembi donc vraiment avec Montréal Spark ngauto qui na bino tina libulu a bolas bomona siko ba dimension mabulu mususu ya érosion ndenge sala ba dégâts check. Comme on a une de Joël Kachama Mboui, tous na Kisensu, frontière entre quartier Régie des Eaux, na 17 mai. Problème tous na ils a passé en Nzela. Nzela autant salami, c'était prévu comme ma ponzelo du mati intendance pour Nzela campus. C'était prévu ça la mabongo. Mais banda pour Joanne Katama Tilelo. Tant mo konzamboka sikaye na programme je pense il y a 100 jours, Nzela o ezalaki. Baeba bandi nzela ezalaki nango mwa bien. Babuki baterase batimoli nzela bakanga bisaka ti lelo bakenda siko conséquences eza nini terase totikali suna kanivo te soki mbula ezobeta ma ezouta likolo kuna ezoya e conséquence ya mai wana ezokota na baveni so bokiti na se kuna mai ezoya awa ezosala baérosion makasi bamapango ezokende bato souci netinga personnellement dans la voiture mais voiture moyen kota na lupango ezate po bato bakangi batete basaki pona maye kota te to futa ba 2000 francs na la police ozonyo kwa ma soki mbule beti awa omona awa nzele ezate ata mutuka ndenge nini elekate na ebite balobaga député sala nzela te ba député so vota na Kisensu bakabund ba Nero Mbungu ba Pius Mwabilo ba Steve Mbikai ba Daniel Safu to mona ka bango te ba pesa nous ba polo ba bassin polo c'est le côté biso to na posa na kata Kisensu to vivre rappel le roi citoyen commune so vivre boko négliger biso pendant mandat tant mandat ko na suka boye boko me okosa batu bien sûr que député ça ranzete mais ko lobata pona yango yokana nzela yango ba diaspora ba na Europe ba Hollanda yo olingi so ba diaspora ba effort ni ba diaspora ba sala pona commune na bango mais ba diaspora ba Hollanda biso ba wi ko ya ko aider biso tout comme na kosa nzete mais quand même na kopesa ta ne fisque ba sac pona to lutter contre érosion muna mutu fa bunda pona commune ezala bien donc tozo la pena pona nzela oyo soki nzela oyo ti fin de l'année salamité en tout cas na ba mbulu ezobeta ba dégâts to kokufa pena ma plein mama pango ekokende donc to sengi na bandeko nyonso na autorité ba Hollanda biso ba ye après na ba porter biso secours pona nzela po Kisensu wana na nzela te nzela suki so mbulu ebeti awa ba nzela nyonso sala raté bourgmestre sala loko te yeka so ba benye na sebo liwanda ki contester aloki na top Congo to yebi eta uta ne commune kini azane mo na Kisensu te to yebi comme na été donc to sengi na bandeko nyonso balandi biso ba porter biso solution vraiment surtout na ba konzamboka merci beaucoup. Précisément à Toza na quartier Ngomba Mikili c'est mis besoin d'Europe boyeba qu'on a combat bolas donc vraiment mai ozouta na dispensaire d'état ezoya sebeko ba kota féliciter ba kota banzama coin yango ezo koisa
awa donc na biso bino vraiment naza na ki somo ya kosakana te somo donc direction Kinzola boyebaki direction Luvaka direction Kibentele direction Kinzau Kinzambi Mainda donc ma nyonso tala base nango yango donc tala maman ninga zolela vraiment maman ywana zolela donc maman tikala yemoko maman aja boy s'occupement lelo mvula butu akendeka bazolela déjà donc je crois tozonga la maman papa Nickel président directeur Blanqui Redezo président golf papi photo maman Pelagine Kosi bino nyonso ya Jean Roger papa de Laurent Tsumbu na seki donc moi place na vandia wabi ya kakende musala asali 3 jours na musala tanga zongi boye ndaku akuti ndaku ezate donc c'est que fort pas ses alliés koko za azo lela vraiment donc maboko na mutu dans bozo mona koko azo émotionné ya ko sanga koko bosunga biso bosunga ngai mbote koko kombo na ngai Dolphine na tozana bolage tozana quartier Ngomba pasi eleki mingi tozomona bakonzi te biso ali na bakonzi bakosunga biso na libulu oyo ndako liboso ekenda longe na l'Algérie ndako liboso ekenda na sali kikuku pezo kende papa akufa sikona kuvanda wapi ezokende na nini na mayambula esengali ke bosalisa biso lisungi eza mikolo te eza la sanza te ngai mama Ndolo na sengi bino na za veve na bakotika nga wapi etikali bukolo moke ndako ekende ndako yekei mwana akendaki musala ekokuta lupango nyonso tu etikali pamba ndako ekenda mayambula bosalisa biso lisalisi eya yelo te lobi te botia mukolo kaka bena mikolo oyo ngiso ba mama na bino tokende ovanda wapi nga na veve bozali ndako oyo biso tokovanda lisungi ezala maya ezowuta na deta ewuti na deta ewuti na nini na maternité esengo ewuti na maternité esengo ewuti na deta ekokoma ti awa maye bandi source awa tozala ngombe lutete Kinzola na ngombe lutete na Luvaka Kinzola na ngombe lutete na Luvaka na kote ya nani ya opit nani yoyo na Kimbangisi kuna maye yaka toju ata saki te tomoni ata eloko te brukumeti pa komi epa na biso te nga mama bino mutu nazoloba nga makoko naoloba toyebi yepe te komona yepe toyebi te tokenda biro kukanga nasengi papa nasengi kaka lisalisi bapesanga lisungi bosalisa ngai soki bokolongola biso awa bokende tika biso so bopesa biso mbongo bopesa mbongo na biso na maboko ekoma na communauté te yaka lelo yaka lobi so cheto te so bozongisa biso mbongo na biso na lopango yeyo pesi ngai oservi ngai na lopango ale na juna kyoko luka esika so bokoka kosalisa biso te. Oui, monsieur journaliste, toza na quartier Ngomba, na commune à Kisensu, avenue Kinzola, kombo Marcel Kalala. Na yebi ke to vota kibino, bakonzi na biso po botalela biso makambo oyo ezotungisa biso. Toza na batata te o baleki bino po botalela biso likambo libulu oyo. Toza na ba mikolo bazolela chaque fois. Mais tozo mona tabu komese to aya kotala yango to yebi kombo na yete mais tozo senga pena gouvernement ya sika oye ye esunga biso na libulu oyo ndenge basali ya madimba na ba diaspora batelele biso likambo tozanga ba famille ndenge tozaboy to vuti na bamboka bipai na bipai tozana bato oyo ba yoko sunga biso te mais tozo senga ba diaspora na bandeko bazana mitema malamu basunga biso pona libulo tozana esika ya kokende te tozana muto ko ya kosunga biso te kaka bino bakonzi nde boyo kotalela biso likambo oyo bana poto batalela biso likambo oyo biso toza ba congolais batika biso te toza batu pena o baza pena kete soki basungi biso nzantuka nzambe pena kotala pe bango baotala bango pe na makasi to babosa na bolasi te bato ebele bokenda na poto me bobosani bolasi po anini basunga biso pardon
nasaki bino donc na banga moyo nzela ya koleketa sute donc botana cela veut dire que boya bosala nde musala koma place na okende donc cher ezati donc naza vraiment awa donc souffrance ya kosakana te donc bulu donc ozomona donc nakoleka wapi awa ta na suki bulu donc faut kota suki na lupango bato mosusu mpo ke kodusola ouais, en tout cas bana nyonso ya poto ba diaspora nyonso vraiment lelo eza émission spéciale pona kisenso na biso banga moyo donc nazolakisa bino moko pour comprendre donc o bazaki na idée atosali 10 ans 20 ans 30 ans na poto moi idée donc bomoni asko place na telemi soko uti boye donc Sebeko église à Sebeko donc tout ça c'est revenu Musosa. Ça a venu Musosa de l'église à Sebeko au Mati Prince ah boiso OK ti na KDZ pas passer à Salazar donc boiso OK ti et pas ya papa mabiza zalaki donc nzela pour moninga suki donc mai comment kovanda wa donc asoza bezo kanga ngolo yaka ota bezo kanga nkelele okanga ntoti okanga o pangolin donc nyama no so yebi ah azali donc na sima na yango wana nzela mulele akala donc tokoma ti wana na okoma poto toujours la news vraiment avec Montréal Spark ngao donc le louvre to nyata mabele ya banga moyo po découvrir moko difficulté zone na banga moyo nzela obo mona micho donc ekufi donc mituka ya Montréal zone mituka kuna dozoma ne mituka zo kende ezokota na avenue wana mususu ya tuka Zaire donc ezokota pour que matuka Zaire donc moyeza na ngoti donc moyeza te to senga kaka bakonzi ba luka solution pour la communion parce que communion ezo kena pena kokufa ezo kena aussi kena robeba donc soki batie biso maboko te bino mokolo boya boya kuta awa néant sur néant donc na mama bino siko juste bomona ndengini madimbe komi donc ndengini ni fulu ti lelo bati basundola fulu wana donc moyeza te nous tambola toujours avec Montréal donc ouais, toujours avec Montréal Spark ngao donc les autres baki spécial émission pour na banga moyo donc bomoni awa na matina tracteur donc na habité tout ça sera venu madimba donc na gauche na ngawa na droite na nga plutôt école à Pentecôte donc boyebi ke to lela ki tout ça qui makelele oui bande ko bazwaki initiative wa kunda libulo ya madimba mais nzoka ne ba okunda ba yaki ndeko ko timu la besoin malade donc ba okunda mo libulo ba ko timu na malade parce que ba ye na matiti ba ye na ba fulu ya nenge donc après quelques temps ba benani ko bendana bango ti lelo suite moko te to za nango suite moko te to za nango donc bomoni tracteur yango ekufi ba lobi ke Paris bisimbi ya quartier oyo mission nde ba bloquer tracteur soit disant ba chauffeur za ko boka matiti na butwa ni ko leka boka ji carton soso ba boka carton soso na soki na ba 22h na biso population ba comprendre que ba carton soso zana population qui sont ba kita ba uta ba quartier na ba quartier ba zo ba carton soso so pe misu ba kuva et to ba rati donc passe lelo omoni fulu bino mo ndenge tikali donc mutuni na roya po arza fulu oyo akene ko zongo na kata ya érosion parce que tu as besoin de érosion kundama et non ba fulu vanda bouina banzela tala bana ne ba obela qui c'est comme ga moko maya romela ozo romeleka mai mamoko soloana ekufi non donc oyo koza plus le coronavirus en tout cas bino bozana poto soki sengi bosunga même na tracteur et ko boaka et au kota érosion ni fulu na kata érosion et vous avez bien makasi donc madimba soki ebongi lo ekobonga kifunde kobonga kitude kobonga lutunu pinzi kingombe kintele tito koma kuna na mulele donc pas moyen vraiment bomoni na zaf ngamuka pas moyen bota tili kolo kuna donc ba fulu et télémite donc érosion ko sakanati donc partout vraiment en tout cas ni le bezate je crois bozomo na kana bilisco to lungwa donc ne ti bomo na venu mulele ne y un peu commis donc souci ka pas.
nasepeli kokuta na bino mais mpo na nga naza groupement na kati ya banga moyo na do na commune ya Kisenso. Alors nasepeli na initiative na quartier Kitomesa groupement aketi nayebani mingi na kombo ya J-Papa Makoka. Alors nasepeli na raisonnement ya ba diaspora na biso mingi o bavandi na mboka bapaya et surtout oya matete Kisenso. Donc batala na ndenge nini Kisenso ezokufa pe kokufa Kisenso ezoboma matete pour mabele nyonso ezolongwa ezokende na kati ya commune ya Matete. Mais mpo na biso siko tozotala ebele ya bandeko babungisi balupango batikali kana ba carte ya propriétaire babuku ya mapango ba livrer des logères na maboko mais ba parcelle ekenda. Alors toye au monde initiative ke ba kokundela biso libulu mais kokoma sabotage ya kotika malade et pas la population. Libulu ezana précisément na Madimba. Alors ba inondis nyonso ba yeko sopa mais en tout cas toujours regretter makasi pour ebele pena bazozo malade voire même ezoko kita ti na ba quartier mususu. Alors toujours senga na bino bo porter biso main forte de sorte que boya kokundela biso be kutu kaka oyo te doso bo tamboli muke même na sekuna donc c'est eza catastrophe. Alors toujours senga toujours komituna utilité na biso ya nini oyo tofutaka bato basengeli balobela peuple. Jusqu'à présent, tous les gens ont un gouvernement crédible et biso. Alors, tous les gens gouvernement oyo yemoko oto tchaki motema yemoko mwana kini yemoko congolais 100% fachi. Donc apporter biso main forte vraiment taille la biso commune à Kisenso. Alors ba ki bien que naza mutu na tangaki na katia mo amba. Et puis ayene kolo atanga sala ki pe ba biloko to yebi biso nyon surtout ba perfectionner école ou atanga ina lemba. Ayepe na mo amba. Alors na kati ya mo amba tozo senga Kisenso ezokufa. Pe kokufa Kisenso ezoboma commune ya Matete. Même lemba voire même. Donc ebele bazokufa. Tala ba inondisi ya boye ba tiki mais ezopesa maladie koleka kutu o tozo lobela coronavirus. Ba typhoïde, ma malaria, maladie ebele. To sengi ba telema, ba luka ba engin ya bien, société ya bien, voire même eza pasi mingi potolo ba tropo tozokufa totika na babuku alopango na maboko. Donc na remercier bino mais na sengi soki bako filmer botala pena tala salité o ezo causer ba bokono malade ebele nde tozo senga na ba diaspora na biso basunga biso. En tout cas nzambe akobosa na bango te tobondeli na kombo ya Yesu tolobi amen. Vraiment donc spécial émission pour na banga moyo. Awa tozashikoyo na avenue Mulele donc outi Diwaz ozomata non Diwaz c'était je crois Grégoire na habité na bandeko bavanda ki mingi donc avenue wana Mulele boye ba kango très bien donc asko to komina na centre nango donc et place toza awa e mati ma musosa équipe Madimba et place toza qui continue ti équipe ma côté à boule rouge ba venir Bumba ba venir Kiese ba venir Pinzi donc yango yonde li boulot au moni sali na ngambo boye Montréal je crois place nzete on a telemi li boulot au moni yango nde sali ki ti boye ba kama ya source donc Kisenso to komi na kati le gola ndenge fleuve tourabiso na Congo donc Kisenso pe ma boulou pe ibe roger tourabiso na Kisenso donc habité bomu na bilili donc bomoni bino moko do o afini Mulele bino ba papa boza komela masanga na carte rouge boza komela masanga na mama umba ya Matete tanzela bono matela yango ba criminel basala ba dégâts kotoyo ba kuluna basala ba dégâts kotoyo donc pas moyen je crois na alors sabino intégralité ya banga moyo vraiment ta place tozali donc ba ndaku ki donc pas moyen vraiment donc pas moyen solo bela rapace ya Kisenso bomona nini makambo zo kendela papa bi photo olbaki mutuka oyo moni oyo ekufaka mutuka eboma bato awa donc ezaka mutuka ya je crois papi photo yebi place wana na Mulele yango oyo mutuka ngo yango oyo ti lelo ezaka donc mi bende nango mitraille nango yango etikala donc mutakufa awa pas moyen.
donc nzela ya mulele oboye baki kala mulele vraiment donc yango donc mulele donc bomone comment ba donc ni tete ba bambu oyo mbele donc nzela oyo ya mulele yango nezalaki avant to zo nzela ya prince to comment nango donc nzela ya kalo bato bayebaki mulele yango oyo donc oyo on a telemi sur avenue Touka Zahir soko matiboye obimi na avenue Makiona donc c'est un peu ça donc bozo mona bino moko nzela ne koma donc eza ti na sekuna ko bima na yangambi donc ça tout toi boiti ko bima na yangambi donc pas moyen nzela vraiment ezate donc solution faut ezala banzela ko to sala nde yango epo mapango oyo sengeli zo mo valeur faut ko sala banzela oyo pour pas moyen donc eza nzela vraiment oyo sengeli za na kisensu yango oyo mais donc côté zo bukana bozo mona bino moko donc ba population ba dans la difficulté ya koto dans tout cas bosa les locaux donc bino na ba diaspora bozali bovanda ki pe ba koto yo donc dans la quartier ni maman révolution donc quartier révolution oui bi quartier révolution donc bo monde na otamba na ba di quartier tout ça dans quartier révolution ma ezo buka papa mbote papa pesa liloba bato ba lando ba yoka koto to souffrir fort nzela ezobuka na fort mai toujours kobuka taba njira nde komi sosenga basala nini faut basala mwa solution mo njira ekoma bien comme on a Patricia na vana commune qui Kisensu awa souci na biso ezali papa babongisa biso nzela oyo ebandi lelo te ya kala batikaka bato so bayoki bato bakufi apres bango baye nzela oyo ebandi ya kala mpo babongisa biso nzela oyo basala yango te souci na biso eza na pota comment nzela o mulele mpo babongisa biso yango référence tout to tima tete bakipa yango te fo babongisela biso yango mpo kimi ezala mokonzi na mboka tala ata bakote na biso boye bakote bakati boye tozokufa makasi tozokufa na mbula soki ebeti bato bakufi bato ebele baleka nde okufa Mama Sylvie, toza ana quartier révolution na boulevard Moulé, o eza boulevard. Parce que ba sali prince o banda kuna ti yango pesa nzela ti ekeri fula ba campus prince o. Papa yaka o sala nzela o to sabia malamu tala sibanenge buka ni mbula libulu ekunda ma papa. Yaka libulu ekunda ma to na posa prince papa. Donc on est ensemble avec un petit à la voix de Dieu, voici toutes ces bénédictions se répandront sur toi. Nayo kaka yo sena sango